bisika bamekuza tula kitumba carte ya République démocratique du Congo kena kumonana bakena kuimbila yazola tubati ngwisani yai ya beto mfumo isi Joseph Kabila Kabange kena kulomba Tibet fona wakana beto fona vwanda kisika mosi samu na ntomo suna inchi na beto yakile diambu ya kusaka na ve muza bisaka beno yauti na tango ya ntama mingi bakuiza kasala pe babitumba mutindu kitumba yai mekuiza Baudouin Banza Mukalai mekuiza Fukudisa na kilumbu ya bubu na president ya Republique yakile mosi ya babitumba bamekuiza sana kati ya inchi na beto na kutalaka mingi na kati ya Mbanza Kinshasa kifanusu kitumba yai kuizaka salama na bana ya Académie des Beaux-Arts ina vwandaka Maître Lufwa kuizaka sala yo na kati ya Fikine na Foire Internationale ya Kinshasa na kutalaka Maître Liolo ya vwandaka na Victoire emekuiza sala kitumba ya nkaka diaka ya kuvwandisa bantu kisika mosi kana ngoma ya Maître Lufwa kuizaka tutula na kati ya Foire samlo kubokidisa bantu Maître Liolo na kati ya Foire Internationale na kati ya Victoire emekuiza sala kitumba ya kukangisa maboko ya bantu ina nemekuiza suka au na kati ya place ya Royal samuti ya kumonisa mutindu Banza Mukalai mekuza sadisa kitumba yai na kutalaka ya kutula betu nyonso kisika mosi ya unité nationale nguseni pona bwana na betu mosi yazola tubati na kati ya nguseni kivandaka mutinu mosi ya mbote soki boyokanite ezala malamu to ezala mabe yango balobite lelo ezali likambo monene na milulu miye. Oui, quartier Ndizola, Milulu, Mizali, Pambate, Tozali, Olanda, Nzembo, Ndingi na Ndingi, Lokola, Bilenge, Bazali, Koyemba, Elakisi, Esengo, Nabotali, Bobitando, Babino, Bike, Wazali, Bayemi, carte, ya République démocratique du Congo. Sokotali, Lolenge, Zalaka, Yango, Anato, Zalibo, Kotala, Nabili, Kasi, Nangonga, et Nazalibo, Koyebisabino, Tata Mokonzi, Joseph Kabila Kabange elongo na lipingali ya Zaliko Kamba bazali likolo oyo soki tolobaki na bino te RTNC la voix du peuple ezali eyamba okati ya mboka ezali ya solo pamba te bisika biso toti ba kamera ezali kopesa biso bilili bisika ndenge na ndenge kasi lungonya mingi na ndeko ya biso Robert Nzuzingo ina réalisation na Tembete Tata Mokonzi oyo bozali kotala kuna likolo penza azali kotala biso na se biso pe tozali kotala bango likolo ezali esengo mingi oboso ya mouvement totolo monument na likolo ba unité nationale monument iwano moni soda moni bande ko babale mwasi pe mobali banso bazingi basimbi drapeau ya ekolo ya biso bibi démocratique du Congo la kisi lisangala ya biso liangonde likopusa biso pote totombola misala ndenge na ndenge okati ekolo milulu mizalise kokoba pamba te awa ezali koloba biso bande ko panso e batikala kinase miso likolo baipe bazali likolo Quartier Ndizola miso pe nase nyoso wana ezali boko sala esengo mpo ya botali awa okati ya bâtiment ya bande kwa biso bakosala esika ewana tobengi ba ministre banso bakozwa esika okati ya biro ewana sokande ngambo ya mibale pe kozala boko ba ministre lokolo ezala pi ba service ya administration ya bango baibana mwaye tokende mosika ekozala te kasi na nzembo oyo tozali kolanda mingi bilenge basi pe mibali bomoni balati kitoko bakambimi na ndeko ya biso Suzi Kaseya oyo bayebaki nzembo ya bopesi matondo bozongisi matondo epai ya président république bopesi ye merci lokola bayi lopoto bakolobaka merci na oyo azali kosala mpo ya mboka mpo ya ekolo ya biso République démocratique du Congo mpo te ezongela elongi ya yango ezongela esika yango kati ya Afrika boyebi na bolamu te na mikolo mileka mibu mileka ekolo ya biso ezalaka ote ya Afrika oyo Afrika po esala likambo esengeli pe République démocratique du Congo exikoka moko zala na kati yango nde vision ya président ya République po ya botali lolenge kani ekolo ya biso ekoki kotambola ekolo ya biso ekoki kozongela esika yango na misala ndenge na ndenge tomonaki bopesi nzela na misala ndenge na ndenge okati ya mboka ba ITP kokolo ba lobi awo ekozala bingunduka ndeko Quartier Ndizola
na kofundola mpo ya bino te awa ezali koloba biso bandeko bazali etuka ya Katanga bayebi te bingunduka bisili bongo konyata etuka ya Katanga ona mwa mikolo mizali koya mibale misatu to pe minei na etuka ya Katanga tokozala mpo ya boyambi bongo mitu ya bingunduka yewana pote biko kwa kosala misala okati ya ekolo ya biso mingi kuna pe kozala bo fungoli bongo misala lolenge tozali lelo nya libanda ya mpepo ya Luano na kati ya Lubumbashi ezali bilembo pambate na bino bakongo bolobaka sisa bidimbo likoloba tika bilembo voilà yango nde ti esengeli kotika bilembo pambate tolobaka tango isote soko lobi oleki esengeli bayebate moto alekaki awa bayebate mokonzi alekaki awa bayebate mokonzi songolo na mbula boye na mibubwe asalaki boye wana ekozala esengo esika te tomipesa ndakisa na bitumba ya politike kopesa esengeli tozala lisanga po tunga mboka na biso toyebi te politike soki tosangani ndakisa baye basanganaka na parler du peuple basala politique na bapoliticien motuna mosala na ye tika politique na bapoliticien yo tata mama osalaka bilanga mama olambaka kwanga tata oyo osalaka misala ya cordonnerie oyo osalaka mécanique oyo osalaka boye na boye sala mosala na yo tika politique na monoko na bapoliticien bamba te kala na tango biso tokolaka sokoki balobi moto wana aza na politique alokuta mingi eza moto alokuta totika bapoliticien na makambo na bango ya politique biso moto na moto po ekolo oyo etombwama eskende liboso etolula bikolo bisusu te moto na moto aza na mwa libanga ya kotia mpo na kotombola mboka na biso likambo ya liboso esengeli tomipesa tolelalela te pamba te soko loleleli ovandi okozwela kolingi te me na molende nakoloba te te nakoki kovanda boye te eteni ya mabele natimola nasala boye mpo napesa yanga lisalisi na mboka mpo lobi lisalisi yalio yango nde likopesa biso nzela mpo ya botomboli ekolo ya biso République démocratique du Congo. Alors ndeko ngai Guillaume Kuku Mamenge Pand na bolandi na kati ya bitando bikeba bazali bolanda biso carte ya République démocratique du Congo tolobaki te RTNC la voix du peuple ezali wana pona koyebisa bino makambo matume mazali koleka okati ya mboka bilembo biso bya bizali kosalema na bakonzi okati ya mboka ezala pe ba privé bazali na makanisi manzenga makanisi malamu ya bosali misala ma botomboli mboka ekozala esengo pamba te mboka Guillaume Kuku etombo makakaka na leta te mboko etombo makana biso banso ba privé ezala mbula matali ezala boye biso banso nde tokotombola mboka tolela kaka kata gouvernement esali boye te gouvernement ekosala oyo ya minene kasi mosusu ya mike esengeli biso moko tosala bakelasi ndenge na ndenge bana babiso batangaka Guillaume Kuku ndakisa na oyo etali misala ya bilanga esengeli batanga yango mpo lobi soko basilisi bango bazali bato ya kosala kaka na biro te bakokende na bilanga mpona kosala kobongisa kosembola bandeko bavandi na mamboka bayebisa bango lolenge kani tokoki kosala bilanga mpona ntomba ya mboka na biso République démocratique du Congo pamba te toleki te toliaka ntango mosusu kaka loso euti na mikili ya bapaya toleki tobosana loso euti na mikili ya bapaya basoso euti na mikili ya bapaya biloko ndenge na ndenge euti na mikili ya bapaya elalaka mbula na mbula soki bango bamoni ke eleki bibu batindikeli biso na kati ya République démocratique du Congo na kati ya bikolo bya Afrika ezali malamu soki mokete tosengeli totala epai touti epai tokomi mpe epai wapi tozali kokende Guillaume Kuku. Merci beaucoup Koibatimba, mais Koibatimba, je ne te relâche pas encore, c'est toi qui parles. Koibatimba, il est à souligner que toutes les réalisations qui ont lieu en cette période en République démocratique du Congo, conduite par la vision de la modernité de Raïs, qui est un symbole fort, qui a cessé d'être, qui n'est pas un slogan, le gouvernement de la République, Matata Pognon, continue de matérialiser la volonté du chef de l'État. Mais Koibatimba, c'est que tu devras insister. Tout ceci se fait pendant qu'on fait la guerre à la République démocratique du Congo. Oui, nyonso wana yango nalobaki tomoni ekeko oyo bandeko basato bazali basimbi drapeau ya ekolo ya biso na lisanga pamba te ata bato baluki biso na mindondo na bitumba po te tokoka kotombola mboka na biso te
na misala ndenge na ndenge na kanisi elembo yango na koliki ate réalisation ya Robert Zuzingo ekolakisa biso ekeko oyo bikeko disatu bandeko basatu bayi bazali na mwasi mama pe azali na kati. Voilà, merci Robert Zuzi, bikeko oyo bozali komona soda pe tata moko elongo na mama ezali pona lisanga ata bazali kobundisa biso ata bazali kokasala ba comprendre ndenge na ndenge kati pona République démocratique du Congo yome kuku soki lisanga unité ezali lipai biso sima ya armée na biso sima ya la police na biso sima ya ba service nyonso na biso ya renseignement na koliki ate ekolo ya biso République démocratique du Congo ekozala na mikakatano soki mokete kiyo. Merci beaucoup. Moukoko, nous sommes en train de suivre cette belle chorégraphie qui dessine du reste la carte géographique de la République démocratique du Congo autour de ces monuments de l'unité nationale. Moukoko, mais pendant ce temps aussi, le chef de l'État, le président de la République, est en train de faire le tour du propriétaire. Il est encore dans le bâtiment intelligent. Guillaume Koukouma Mengi Panji, Bouchoua, Congo démocratique, on dit tourner pas, Osomba, on dit tourner d'apprendre la poignée, on dit tourner de la mouka, on dit ça le filou, dit Tangila, Moulon, on tourner de la Pingou, Malouka, Machine, Mouka, Kumpala, Mouka Bissamba, Congo démocratique, on dit tourner de la Pingou, Yassa le bilon pour le bois, pour le Mouka, on dit Longola, Massoua, capitaine Massoua, Moukala, Moukoumani, Kalenga, Joseph Kabila Kabanke, il dit qu'à la Poune, des cannes, des comme le bilou, Mouka, la Pingou, Moulomoula. Ni ndekeno nko pilote mukala mfumaji to mukalenga Joseph Kabila Kabange mbwachingani wale wa bibamba lunye bili mukati mwajashikwa munda mwajezitunga bibamba lukabukabu apo nko kuji mbeno kwa place wayalo kuji bantu ponso bena ngole komwe mukatiko kapa yi mwakupo moyo na shitu dumwe na sha dipuku jama kumi abiji ngondo wana mteleka chilimta bile binjugo mini chitano ndipuku jinena dikala ni mongusha la kitu chendelela michima ya bena ngole komwe mukatiko walbwa mfumali tunga udufuma kudibanjila takumpala lutu la bwena muntu lutu la bobu mwa lutu mwa kubingi dimbi nyeu bazola mpide kalata kaizo nda Congo démocratique bimba musamba bobu mwa bimba musamba bwena muntu bwa kulenga bwase Congo démocratique kaba kumukosolo mbitu wanasha Congo démocratique kakukosolo kanasha nditu ngadikali mokushala mbobu mwa nditu ne makala moko kumpala kibalukai lutu mukujasa tudito mwana bantu basatu na banza muntu muluma ni musalai boss wabu mbakwata libendela badi menyika kulu bakombe bwase na samana wena kuno ubwela katokulele na sha ni tuzulu tole tukulu ni turukwata mbase muntu amona makudisha kumpala hande mukati mwa kula ponoko ndio mwana kubinyi jimbieno zobumwimpa mwaka na mkezula zobonoko mwasa bwase ministère mwanda mukule munda mwa ndetu ikwache ndimu ya mwena zobweno kwalbwa kuva ministère kabukabe mukati mwa kutila zubu kadi bakutela zubu mukati mwa buloba kwa mbula matera Congo démocratique balokai Joseph Kabila Kabange mfumaji to mukali lumon lwakana lumono luvunga nonko mu révolution de la modernité ni wedi mejmakana e kwa mabwase ilibike ni bonga sila bula matagi mwimpo mwaka ni mutumbuka e balokai zubona nkudu mumena mwisi mwa buloba bumusombela bo bumena nyeu mwashibwa munumochimenta Kinshasa mumusesolo kwa boulevard triomphal à place royale Joseph Kabila Kabange ne batu boso muka mwenda nabo nyeu basanye bwa mulumuka tongobela mu chisa chandekelu cha zubona nko mwa kubanja mushindukai udibika la mwasa anga fukuja kula mwa benunku babobika basanye bwa batangile kuluseke nko lwa musulu wa Kongo wakumona bwimpa wa nzubulu muka mwasa nko munumuchimenga Kinshasa nzubona nko barombika basenzubu wa meji immeuble intelligent mbwachingani munda mwanzi bweno nku mudi kamera mitoko lukama mbwena kwamba so wo muntu chilo kumina kulepa wakulu bwezo bweno nku mbakumwana yosibidi wenza mbakumwana ni musa zitandekelo chachitema kimwikala ba nyimbo kwa sambateka momo nzubumune no bisangilu wabena mkelengwa yitunga anyi conseil des ministres ni bika batulana kabimwa beno nku bakwenza bya bubipango alo musa zitandekelo chino kwa chachitema mudi kabichi bilo ya fumwa yitunga mkelenga Joseph Kabila Kabange bweno kwamba se ulimo kusanya wenu parler de la nation ulimo kusanya wenu parler du peuple ulimo kusanya wenu gombe mwabudi bilodi ya biko bya mujimu kadibiko bilodi ya mujimu bya sapa noko amwa benoko wa royal mwabudi zumutu mbuka mwasa kulika bilo ya ministre Kabila Mbero Bukalembo yitunga lukonko lukiba mubantu mukati mwajije ndo ase kaji anozo bumwe pelewu kimwaba wikala ministère yonse makubwelani to janda bono jino